Ali Maimona mama Ali Maimona I'm so Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona. Praise the Lord. Kukufa. Donc départ ibande pa weranso te so mutalungu alungu biso to akana weranso werande ye train ezalo katona kata mutuka monter. Nazala Nessengo pendant que vous allez belé partout dans le monde entier en train de nous suivre en direct de votre site Alma Congo TV de Boss Ali Maimona, le vrai papa social. Et je dirais merci au DG FIR et le cœur de Madame Nicole, la femme légitime. Et merci à vous tous au Bopé-Sarabiso, vraiment temps et à Kolanda Bisso. Je suis déjà là au plateau avec mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Papy le Prince. Papy le Prince est à Combo Naye sur scène, mais son vrai nom, son vrai visage, Lélo. Là, je ne prenais pas beaucoup de temps. J'adresse déjà la parole à mon invité qui est déjà là, à qui je souhaite déjà un bon début de la week-end parce que nous sommes presque déjà. Ouais, merci à toi également. Donc, bon week-end aussi à toi. Bon début de week-end à toi. Donc, d'abord, on a remercié les fanatiques tout partout dans le monde. Boss, les rois de la forêt, l'idée la beauté. Le roi 18 bébé n'a pas berceau par déjeuner na Tongo et puis leader au sera l'aller ronflaraté leader au sera à respecter conditions physiques par bando ça la pompage dans la PC bamboté mon boss le roi de la forêt moté ma maman na biso maman passé si dégiment pas en tout cas maman biso toujours na mabonde au tika biso na mabonde lité na bana na biso ba exaucer ngama ba gladi ngama donc merci encore une fois na grand frère propre ya président ngai ya Jonas Mbese na Montréal na Canada et pourquoi pas na frère Patrice papa na biso vraiment dans bambote puis na petit frère propre oh vraiment boss na ngatike libélé ginkoi deux fois tina kata mukini. Merci beaucoup. Qui peut-être Papy le Prince a 8 ans banda qui va salutation mais pour comprendre que Azamuto Batou donc fait le caca bongo avec mon invité on débute déjà notre séance de questions. Papy le Prince a boni sango ya mouvement maison mère yangia mamakanda weranton en tout cas mouvement qui to makaso moni rande nazo respirer bo tali pena Papy le Prince tali figure oh pena na comprendre que azara petit frère il y a général Raoul Onema. J'en parle. Dans les abablo mozo la sapena qui santé orchestre César Kitoko. Donc à la minute on est toujours en Aratakin après avoir couru à Tanzanie. Le roi de la forêt ba yambaki encore une fois le roi ndenge kaka ebsabino pour Angola ba yambaki nga le roi ndenge pesu na Tanzanie pour arriver le roi de la forêt plein salama côté événement du siècle to mona mutu moko azoya munene bazo panzanzela boto talaboy papa oto ka ve Goliath pasa ka fima Nigeria aika yambi Weranson dans la saké Weranson a toujours aimé partout dans des tozabo toujours continuer à la séance il y a répétition donc chaque mardi mercredi jeudi tous on a zamba plat et on a profité de l'occasion na signaler tout ba la biso ou tout balinga les rois de la forêt vous en a besoin vous en a les rois de la forêt vous en a les rois de la forêt passer ba répétition na biso les rois de la forêt sur le radar public naé au mon appel peut-être général Raoul Onema ba rançon les rois de la forêt na besoin betelanga nzemba femme modèle oyembela maman si dégiment pata au mon appel trésor Onema a rolo ba les rois de la forêt na besoin betelanga nzemba PDG Ali Maimona. Vous en comprenez? Ils ont l'arsaké, ils ont sur demande à public, ils ont répété, ils ont sans cynique, ils ont public, ils ont les rois de la forêt, ils ont ça. Mais les Arabes, ces jours de la semaine, ils ont des macamou, ils ont des sur le terrain. Album, on a minute, les changé, va donner na Kata Congo, oh les rois de la forêt, qui t'en a européen ça. Pour mon charge, on a la musique na Bissau Congo, il faut saler la bataille. À saler la babloa, ba charge tout ba pesaï. Au moins les loba papa na Bissau ba wendo ba kenda, ba papa luambo ba kenda. Batika biso tozaka na rumba musique na biso rumba
moi nini tozali na ndombolo parce que ndombolo c'est ouais ensemble ta salon pour appeler ça tout kalu jabwa kango so comprend le moi ba ivoirien ba nigérien partout ba mo betara style na biso ndombolo le roi d'Afora talaki na obeta 3e disque nanga depuis la banda carrière musicale solo nanga na comme na obeta 3e disque na 3e disque ana il fallait qu'il na ya peine le mo ya sika pourtant to vandi ba binda ko yambara ba paisanda mapamboli pour na 3e disque to banda mbalama to yambi 3e nomination à Ranson vous comprenez qui est ambassadeur universel de la Croix-Rouge bisona to yebike de Ranson as ambassadeur universel de la paix ambassadeur universel des enfants soldats et puis ba repêché sous 3e titre ambassadeur universel de la Croix-Rouge et là ça que chiffre 3 Ranson taliba mérite tout nazo boy il faut na bimsa 3e mérite mais na biso o batu ba ko goza o to benyango na minute afro musique vous comprenez et ça diversité il y a des rythmes nyonso puis il y a des styles tous les Ranson na sali pour na 16 jours de la semaine au monde les rois d'Afora yembi en anglais les rois d'Afora yembi na français les rois d'Afora yembi et puis à valoriser la langue nationale mboka na minute so vandi autour ni baluba ba yebso na minute bango nyonso tout et comme quand nzemba ba mamu au monde bana we wanzemba ba mamu we Ranson to se pende ngo reconnaître biso au monde so tali au monde les rois d'Afora à valoriser banande vous comprenez na solo la ina boss Roger Mukendi Kolo place to vandi à la Maison Blanche à esika to vanda so na vanda ozo moi lo ga maliso na bengi nelinga lula ndeni na za besoin na vanda kale mabile posi nga ba chelo pena malila makasi o ga ba fungoli sur clim zo pa pona benda ba ben zo pa ebisi ngai en tout cas we Ranson nzemba embeli bandande na sepeli makasi parce que bandande baza batu mo wa muke na kata Congo zo pa mais baza batu oyo ba yebi lelo o batu o ba yebi commerce makasi au moins un mundande c'est azana so PC Thompson moko bemi balé lobiso ye comme chambre froide so PC Debikolo lobiso ye comme dépôt dans bazamba tu mo so tali na Congo ba immeuble o ezaki toko ezo va ezo mona ke banande les rois d'Afora et sui bongote na yem so ba langa yemi na ba valoriser bamboka nae les rois d'Afora a bêté sous pour la ba mongo oyoka ba clip la ngwa nezo banda siko kamite obwa kango parce que ezanze mo ba yimbi ba ona René lo quoi soso pembe o atikala na orchestre ba belelis ozo kampa les rois d'Afora soko tsaka ba azo yem na ba kitiri nyoso te we Ranson na eko senga siko zenga luketu Topé malon na zenga luketu pape le prince olobi ebele na ozongi so na mkasi mambango kana ba mambo nyoso yo moko olobi to sukena na wa liboso olobi que Ranson a nominé 3 fois ambassadeur ya Croix-Rouge tout ça c'est ambassadeur ya Croix-Rouge 3 fois titré ambassadeur tout ça parce que et ça va juste ba relation na ye kaka ko ye bana tellement na bato wana ndé par récompense ya ko ye bana ba bonne relation na bande ba pesa où il mérite ça vraiment par rapport à ses œuvres en tout cas we Ranson le roi d'Afrique ba tout ba autant na biso monde na tse ba bi kazo méritant et ça ba relation te yo ngo ba le roi d'Afrique le gi ba nyoto na ba relation na monde so l'exela so ka le gi ba tout na relation na monde c'est que l'équipe peut battre relation et pas Nzambe. Vous comprenez? Donc mais Nzambe tant atali. Balobi monde toute autorité vient de Dieu. L'élévation vient quoi? Balobani. L'élévation vient de ni l'Occident ni vient de donc aux hommes Nzambe mutope ça va l'élévation. Donc tant que ça va l'élévation et pas Ranson et puis batu bazotala na ba vie makambo sala le roi d'Afora moi tant abima ambassadeur de la paix ba comprendre batala Ranson le roi d'Afora za mutu o lelo azara fierté quelle que soit dimension ba titre na Ranson au monde na za ba fondation Ranson azolia na ba petit peuple Ranson le soro tali le monde to vana no boy yoza moi site okenda ba ville okenda ba chalina okenda pe ba nini ba biske belé okenda pe so ba mafuta na ba nini o mona be bela ba garçon mona ba sala na kati ba nini wana o mona baza batu bazwa musala Ranson mutachacha bango par rapport ya fondation bo bandi ba classe na bino atie ba nyotu so bo vide ba opesa bino ba boulot lelo batu wana pe na minute Ranson na koma vanda pena bo fin du moment na pena batu ba yero tigele ba bilo na tigele yo te pres ngamde o changa na zara na fondation na yo na koma osana na bisika boy na yemo soazo ebali souté azana ba action sociale asana kata mboka et sali que le roi d'Afora a mérité yango au moni biso aneto yemba nzembu ya Croix-Rouge ntef ebeza baneni après combien d'années combien de ne ba étudier ndenge le roi d'Afora a yemba nzembu ya Croix-Rouge a comprendre makamyo to sala maka batani na makamba ba zo ba mérite wana désolé c'est le roi d'Afora azo mérité Babylone nyonso to eza par rapport à relation ti
on moni relation egoza bien parce que bizanga mbongo sana batu pour les loso yo koi ndekona oyate biso bato libanda bato memayo mais ezaki il faut garder relation mais oh les rois de fazo zo ezaba mérite so retourna ba titika imba faire des millions ou tunata ba président na biso les chancelier de Weranso Dorta Ige Malongi ou tunata ba maman na biso Rachel Gina la poétesse zo on ou tunata ba président Golf Kizola ba président Rosi Mukoko ata ba président na biso ba dada Musinga ba biso ke Weranso les rois de la forêt ti ba pona basala ba groupe ya ba WhatsApp pour na soutenir Weranso parce que ba comprendre leader wana aza mutazana vision ya omona bana tout bazare pas Weranso ayeba ko former batu par rapport ya sera tali vision na maman o nde azaboye ne lobe nae nande osa émission soki na bendelier boye akoma liboso donc azo mériter. Merci beaucoup, chers internautes. On a laissé vraiment à Papi le Prince le temps. Il y a qu'à exprimer, il y a qu'à loba pour nous Weranso parce que tout ça qui n'a besoin en gros, tout boy qui vraiment comme ça le système. Il y a question-réponse pour équipe, il sera quand même inspiration. Donc il fallait tout ça quand même vraiment à savourer. Oh les ala qui n'a pas pour n'engagement. Mais tout qui n'a question moi il y a muké kaka. Oh Italie groupe pour tout kanga entre parenthèses on a tout côté pénana oh Italie mon Papi le Prince. Papi le Prince on ne comprend pas vraiment. Mais on mère trop de part. Et puis, entrée est mêlée. Et ça dû à quoi? Maman, départ, on a quatre orchestres, ils ont emballé le thème, mais on pas va départ et banda ma casse. On va départ et banda depuis papa loin va départ et ali. Mais j'ai bien dit trop de départ. C'est leur vision général Raoul on est maïbsanga. C'est leur vision ngane na yebaka. Orchestre ekufa kaka mukolo yemo leader okufa. Papa Pepe kala kufa. Yebisanga sur nini tikala empire tikala. Papa Wemba est au fêté à papa les qui n'a papa Wemba. Les 24. Tous les na messi. Biso toto fêté. Papa Wemba koufa. Bete langa histoire viva. Zompan. Papa na biso madilo kenda. Bete langa histoire. Dans Werata on a koufité toi na Weranso. Donc cela veut dire que départ et l'obéla biso le côté. O eza makasi ezande leader yemoko. Donc ozanga leader nde marmunyo te ki wa kokufa. Donc départ et bande pas Weranso. Te so muta longo longo biso toi na Weranso. Werande ye train. Ezalo rata na kata mutuka. Monter. Au moins, Pépé, c'est un problème. Papi, le Prince, c'est la reconnaissance. Quand tu dis que les musiciens, tous en ont besoin de beaucoup plus de Weranso, Weranso a dit qu'il y a un guidare à ça, la gagnance. Yoka mama nanga. Na lobi no mote que tous en ont besoin de musiciens. Oui. Na lobi boye. Moi, ngai na yebi. Titre ya likambu. Ezaka leader. Toko 62 ba musiciens. Bon, toke nous non. Ba musiciens bango moko. Ceux qui ont dit danger ou qui n'ont pas bino, ça l'orchestre nous bayoka. Pour les gens qui ont belé bayoye malamicho ba fungula ba voila na terrain. Vous comprenez? Au moins na maison mère. Ceux na minicho yeba que ceux batu botami sana mama yemu. Non n'entui pas na basole la. Inga na ke pa wera pona fulama. Ngamna so. Papi le Prince pardon tikabiso. Donc dans na côté na yo, tu n'es pas fier il y a ba musicien onyon so ba bimi na maison mère. Oh lelo pena que ça fierté de la. Je suis le porte-parole de Weranso. Bien sûr que oui. Mais quand bisope na lobby on défier maluba nanga. Na lobby no boye. Na lobby te ke na sepela na ba musicien na bisoté. Na lobby boye ngana mona papa Pepe kala kufa orchestre na zo kango souté mais ko ça succès yo bon vieux du même bafo abimisini na empire asali mamnayi parce que elle tête à transali souté asali makamnayi bado kolos zo comprend obeta liso na ba zo comprend ba joli bébé bana poto obeta liso na ba mais ceux qui viennent na biso yemo papa na biso Pepe kala ça ki ba ngaba za ba on tu ini zo comprend tant leader azate au monde kaka batumba moko mabe eye donc cela veut dire que o eza très capital eza ke Weranso donc yo ko zoate so mutalongo na maison mais comme maison mais te batu balongo papa mbapa longo ka dia kufa kite au monde azaka donc qu'est-ce tout na papa bon ici ba kuba personnellement ba mikolo to yebi wana ba kolongwe banda kala donc mamnyo tout o yo viki lelo et salama déjà. Parlons-nous de Papi le Prince. Le vrai nom de Papi le Prince, en dehors, il y a Papi le Prince et l'origine, il y a Papi le Prince. En dehors de Papi le Prince, Papi le Prince a mouté là. Suis tribu tété là. Nasi na Paris, ba otalanga grand frère na deuxième na famille na biso archevêque même le bobo. Tobo tami 8. 4 garçons, 4 filles. Papi le Prince a avant dernière. Donc 7e nga. Donc on a tiré la libelle esco Matida.
on a lingale qui n'a pas makasi. Olega moi sinon. Te tozo ba olega moi si te to ça comprend. Tozo loba pas na linga biso basi la comparaison n'est pas raison te. Biso basi tozo na zona. Mais yeso soka meki acha musape pas matida. Na seple makate là on a bana lingale qui n'a parce que eza o nga na tikeli omoni grand terre na biso liboso alingaka grand fois na biso chave bem le bobo makasi parce que atike la qui donc vient na le bobo nde azayem tatang sa biso po biso papa kufi depuis 1986 nga za mwana mkela na ba 8 ans ça on prend dans mutazua biso tout deuxième la famille archevêque bem le bobo tang si biso papi patang na be kola danger talaka papa kufa ki po papa na nga directeur na Jekamine ça on prend makufaka mutu azaki taka mwana liboso mwasi mais mi balé comme mobali yem tazwa ki leadership ça on prend mais to bo comme le roi batu ba vendre pas ba ministre parce que nga tanga na ba kimwenza natanga ba kimwenza to tanga ba classe moko ba l'époque to tanga na ba ministre mboso kudia kwa azaka ministre sport to tanga na ba na famille mobutu nyonso to so ba koko se ni wa to sana bango ero rapena ki tanto ya interna to boya lendo moni pena muto e pena bana hélicoptère ye pona kata makam ngana ena jeep do to boko ma bien papier tangi na ba kimwenza papier yo aussi ça betide na edo na bota mi kombo na ngai o ya parler ba pesa o ya papi eza papi wana na uta nango ba pesa nga le prénom prince le prince mutape sangango grand frère nanga archevêque o asa le roi parent légal nanga pour ngata ngbato ndok classe so zi problème aninga ba cha parent menga comme ndok na tité zo un parent légal nanga c'était mon tité c'était archevêque bem le bobo yem mutape sanga le président comme ba papier le pana ya nango et pas président nanga Werason donc CP là il y a un combo un petit mot courageux parce que ba baxé dans un combo msouti donc papier le prince ya mais non nanga c'est l'OPP Kasongo le PPK Songo kombo nanga do batu bana pota taper déjà lima emoso tuna biso tanga kenda hôtel nga code à Western Union asko zonga asko na kombo nanga le PPK Songo mais toza famille Maloki nga na zwaka ndoyi kutu ya koko zo comprendre famille na biso za famille Maloki bino matbozaka na souci ya koyeba identité ya papi le prince o bozwa occasion te boyoki occasion ngo lelo boyoki vraiment vrai nom ya papi le prince donc rien à dire rien à commenter papi le prince étant que porte-parole il y a maison mère autant ko betela biso lisolo moko ba ya ba voyage uti ko leka ebele na maison mère bokenda ki Angola bo apo boyo kende Tanzanie na mama voyage on a so papi le prince akenda kitote non nga zaki na voyage ya nata na tous les deux voyages au voyage à les deux voyages na zakité le pourquoi alors le pourquoi parce que na musala makasi yango yo yambanga poso na zali na déplacement ngo yambanga te. Mais on a constaté une chose, c'est comme si bino ba porte-parole la maison mère de place à vraiment té. Na ba voyage so bando betala batu ba biso papier voyage trop na vie na comme ça viol la kombi et puis na lembi ça viol na romande ko tinda batu ngasko na roma tinda batu papier ki na ba voyage mo na kei spécial voyage visite na kati ya Emirates na kokutana na omona nga prince à Dubaï fara fatu vandi boy wana en dehors il y a mouvement nyonso OK yo moko bien na mouvement nyonso nga mo na ebisi atura président kuta mabetende za boy ba na problème mo za na niveau carré il faut ba soigner ngo art zo sing il faut peut-être na kende ba soigner nga libanda non mon fils kende carré to za batuko to za batu nga be bolingo boma biso be carré kaka voilà pourquoi on dit au salaka et pas ya PDG Lima Imona mutu e ko salo passe au siliki OK soigner on peut na Paris PDG bon coup de chapeau hein à PDG Lima pour chaque jour so benga kaka oh na obela so na tuni suite na malaria na typhoïde mais ayebisi ngo pendant 10 ans lo baka malaria typhoïde na bon na ligne cette fois-ci comme mutu ngo bandi ayebisa kaka malaria typhoïde ya na ozwa na moi soignement na kati ya niveau ya Paris au moins te za normal. Comprenez que c'est une maison mère hein? Donc tel père telle fille quand bitinda mususu batu msende bazana na ba te bitinda mususu mutamo na ga bitinda so batini mutu peut-être bon ça va papa lenga biso vient nga général Raoul Onema agolo bate papi akende ko zule mutu mo boy azana ngasa na suka yo moni obitinda normal o akena ngasa na ngasa ake kosombele crédit normal mais so ba tindi ngai peut-être Paris eza mabende bitinda eza normal so ba l'autre batindi e bitinda donc ba kotinda parce que moni ba biso na wenge le roi de la forêt atinda biso za le roi ba tu moto kendaka avec siga yaya
kende bon sa terrain kende peut-être promotion biso voyage le bagate que to gobeta concert to ke biso tout hey nako kende pe en privé les rois de la famille bon neto ina opération c'est opération to tonga ba stade opération to tonga ba stade peut-être ndengeza na bandundu to gobeta semaine prochaine mais papi de semaine oyo kende o banda be mission ça batindio zo mpezaka te ke photo ya kaka biso tout ba voyage za kanango peut-être au salikam ça na on madame mama voyage la bête à l'isoloté parce que nga na minute so peut-être ba italien siliki et bien ça na besoin para mwana et c'est nga ba ya kobenga ngamba ba ya kozwanga ya ka mwana kuna mikolo azo silika sika fa zo pas na kende na tali ba mwana déjà normal. Merci beaucoup, Papi le Prince. Et tant que combattant et un groupe Maison Mère, maloba ebimi ebele na minute oyo to ebi ke ndeko pi Roger azana suspension mais moi ya ko yamba ezati pona ko yeba raison oyo evandisi parce que suspension ba pekisi asala nyoso et tant que mo bunde dépendant ya Maison Mère pour ko sunga penda balando ba otala biso to ko ko yeba quand même le vrai raison vraiment on ndeko na biso pi Roger avandi pona musala. Ouais, bah la Maison Mère botalanga ndeko nanga pi Roger collègue nanga a suspendu pour 1 mois. Donc, ils ont monnaie musique à maison, mes entreprises. Moi, nous avons une société, nous avons une SNEL, nous avons une régie des eaux. Donc, maison, mais pour faire un bongo, ils ont société et tambola et moi, les bandes, il y a un règlement, il y a un monnaie mbano, il y a une entreprise. Pour une entreprise au monde, ils ont rappelé dans les Riachines, ils Kindaka, oui, secrétaire, bazo bazana, bazo simé makambo, junior katakata, au monde, directeur nabiso marketing, docteur Pichu Musungu, adet nabiso Yakimpui, directeur financier nabiso bienvenue teta, utali koto doyen, coach Sankara de Punta, utali maître ninja katakata parce que ça vraiment entreprise, parce que boss yemo au sommet ça les rois d'affaires, vous comprenez? Donc il y a un c'est un kiké par rapport à Ndenga Bimaki banda. Babeta 1 mois, 1 mois, ça te que au Pi Roger, vraie raison, Babeta nous raison te au c'est normal, et ça va quelqu'un. Moi 1 mois sur que s'il a répondre à l'activité normale. Attends un peu, ce peut na dérouler na ozango. Si que on est autour de la maison que tous les maisons mères le quoi on a tra tous les maisons mères le quoi entreprise ne soit mine to sur on peut kana cadre wana to meka koye banano que na communauté ya ba porte-parole ya maison mère. Na communauté ya ba porte-parole ya maison mère vraiment qui est qui surtout quand il y a papier de pense surtout il y a quand même structure bien sûr que vous tous vous êtes le même vous êtes des porte-parole mais quand même que toujours dans ça non so moto azaka o alandi azamo la privilège ya kosala o kosala oyo ezalaka nani azana privilège ya kosala o azana pouvoir kosala te biso tu to ana privilège ya kosala o ba yebisi biso instruction qui est yo kana yebisa ot biso o tu ba yebisi biso likambo po yo zo beta ba porte-parole maison mère ba porte-parole maison ba ebele ba msuba ba vana ba pote ba mosa ba msu to ana ba honorable King Tequila to ana ba vena biso ya Rojani wa ba Mirano to ana ba Blaise Element bana ba poto bon ande to zana kata kini boye to zana na doyen des doyens zon prend guide c'est Sankara de Kunta zon prend donc c'est Sankara de Kunta on a repé ça au lokola ke na minute yo Sankara benga papi moni programme parce que tu as mutu to ozanga peut-être na roza na vai nanga na so ba vena biso to so na ba ya nanga ba général Raoul Onema zompan na zan information ti mais direct sans gaza de information pas prise hier ko ben allo papi likamo e komi siko boy kende ko mission boy ezai donc sans carte de compte. En dehors de maison mère, parlons maintenant en général, n'a pas porte-parole nyonso. Est-ce que vraiment ma porte-parole nyonso RDC bozaka na communauté na bino vraiment approprié ya ba porte-parole? Bon, to salaka association na biso Ipamuko, ils a union des porte-parole des artistes et médias congolais. Ya osangana mais na roko saute o eza TV monde na tezotala biso. Na yeke na minito ba shikito bango bazotala. Comprendre ba aller moi la Paris 16e bazota la biso ba venanga liki makana kino triche azota la ngai ba mon fils moi na ngai 00243 ya Willy Mosheni azota la donc ba Alpha Mampuya bazota la ba Willy Mampuya bazota la na oko sorte to kuta na biso esuté to kuta na esuté donc ba so réunion moi za malukuta ngana parle étant que deuxième vice-président ya Ipamuko donc to ana réunion moi to sala esuté to kuta na esuté. Le président Azalaki nani pour bima vice-président. Quand on te saga on te tira président Roger Ngane.
à l'époque là basankano baikisa sate bavana na poto vous comprenez ba king teke ba na poto donc premier vice-président c'était Charlie Balak tozaki na maison mère lelo pa comment confrère a commencé à faire émission internet a zappé une émission na kisasa a confirmation deuxième vice-président Zagingai porte-parole na biso Ezaï Mosaka secrétaire na biso ezalaki Laurent Fabrice Lelopé a une émission na Canal Kin nani mtasimba de discipline ezalaki porte-parole ya Kofi Texas Katadi Lelopé na poto na PCP bambota na poto nani ba pas quoi ba porte-parole bazalaki na bato zaki ka biso bato to bandande lisolo mais le porte-parole comme belé bazo pe chance oya pe na association na te donc bazo pe chance te ba comme belé bon que c'est botami yo ibika quand doso ba na ba maison mais ba mise ba longwe ba on peut to ba ki bazo ba porte-parole OK peut-être et pas ya vena biso papa chéri yepé ba tu ba longwa bazo pe ba porte-parole OK pas vena biso mo pa ba longwa bazo porte-parole donc le ko ba porte-parole ba comme ebelé vous on pas ba comme pené belé ba bimi na divagation ba porte-parole mais bazo chance te ya kozala na époque biso zala ki otosaka ba bloko siko bino ka ba doyen obosala kanini wana lokola oya liboso ekufaka donc ekufa nango pe libera donc boza susu na moito boiko renouveler to saka ba réunion te ekufa ndeni pandis to zala ba statique to na ba biloko nyoso ba ministère yebi biso ba yamba biso tous les ba ministère nyoto ba o ba leka na époque ministre Kitire papa na biso na Christophe Muzungu tia kende kuna ni ayamba biso ba TV nyoto leka nani mutu asimbaki makambu ya ministre ya communication bayamba biso zompa donc batu ba mona bayamba biso partout tous les bamni na biso eza mais na biso ko kutana to saka sous ba réunion te par rapport yo yebika makama onde ezala zompa mais exemple na le 107 to zulango 5 minutes tandis que ngana zana makama belé ya papi le prince on veut de ça il faut to zulango minute parce que eza musala na biso bon en dehors ya bosko sala on monte que bozo bebisa musala na bino nabi to zulango ko makapita te ngana yako lobela wera on lobeli wera pe to tiki ope na wera ebele parce que nous aussi soto yambi soki to yambi c'est parce que oza papi le prince oza porte-parole ya wera to ba yango to bandi na wera peut-être porte-parole peut-être to bandi na wera mais il faut quand même to parler na o ezali titre na yo parce que oza ka porte-parole ya wera mais ozo porter le lo na ma musique et comment na batu ba guerre eza yo au moins avant au bandali kamosi ça fait bandali kolo moto moko te ko iko pela 100% ba banda na scène ngo ba tchakinini donc ndeza boy batu mususu ba yebo yo koma na ranking o koma na ranking o mate mo ete kuta ezate yango moni bilo musu ba baka o moni bible loba so mo liboko me mona mabeka tango donc ndeza boy poto ke no na mabete vo meto tika na biso bon to boy ke o ya obima boy na ngai kutu to tika na biso mukolo ba kom et puis to saka idango tango ba président so ba sangana ba saka maisha na bawo ndeto zo ka ide wana c'est pas sangana te ide wana pe ngai yana ngoti Nous pas toujours idée que président Basangan Basali Maïcha Bayoka Biso Beto Sali Ipamko union des porte-parole des artistes et musiciens congolais. Mais quand Bangonde Babane événement Utoiguna déjà et kita ata yo moko siko ngana kolo parce que to sanga na biso nyoto mutu mso va ayabe nga biso yenani pole le koma bat ba mocha minene zompan ayabe nga biso yenani ngana oyate boyna boyango moni vous mettez garder msala parce que msala o ngana yebi keza boulot na ngana lesa moi c'est dans lesa ba nanga donc na otala lobby na ngana na otala lelote batu mso ya musala porte pas mso yeka pour tala ka papier les presse na TV mso yeto na mona ka sankara de kunta mutu mso yepo na mona ka nani boy so comprendre oye musala na mais ozana ambition te ok faut za musala za passion na biso ngaza menizete na masonte na teka na boutique te so comprendre donc ngana lobela musala ngeza kolia na ngeza maloba nzamba sala mokilo na maloba aloba la lumière la lumière fille vous comprenez aloba boy mamte salama mamtu nza maloba na maloba donc nga maloba nanga eza yango lesaka elesanga ezole sa famille nanga donc on boulot mais mutu so ekopa zo zonga ayena ga po batale na télévision alobi donc ba comment utiliser na bango ye donc non qu'est-ce no kuto za même pas na valeur leader na kuto zo na valeur moroté parce que ba utiliser yo tant on se retrouver na makala caché judiciaire et baby et comme yo famille no ba kenda na lupanga leader ba ndenge kolela lela pa yo mo ba biso to kipasi ba mama batute mama na mitala o vision na ngezali donc na ta vision na le papier le point ta vision na kota ka likamba mutute atabo na yaka na orchestre la mission des ana so il peut habiter kuta na ndaku na ndaku na oya répétition na concert so na problème na bengi président abile kana ndaku boy en dehors wa likamba mutu na robetati
na yana te pona kisongi songi na yana te pona beta masola batu oh mutu moko ça n'a rien à voir nanga moi j'ai fait mon travail oh ngana ebike na yilaka donc on a besoin tena qui n'est pas mambu coup di moté ça n'a rien à voir. Merci beaucoup Papi le Prince étant que doyen na musala ya porte-parole un mot juste au loba comme conseil na ba porte-parole de mo lobi ke balé ki ba botami ebele o ba ebi penda guerre wana ndeki bino banda kango na temps wana te un mot juste gentil étant que grand frère na musala wana ni no ko loba na petit frère oh surtout ya mabe komi ba comité na ba vie privée ya ba président ya ba ninga mususu tandis que na musala o ya ki porte-parole esengi penda ka yango te mot gentil bayebi idéologie bayebi déontologie te ils ont pas ndeto zaraboé to ça ma musique to ça limité la musique to okota na vie privée ya mutu te ils ont pas so moni mutu banditi na ba vie privée mutu ayebi na makambo wana te aya na makambo wana ba fanti et puis aza déjà mutu moko aza ba edika bien te na famille ils ont pas yaka loba ma musique guerre eza loyale guerre ngo katia auto ça rani za guerre mo eza loyale ngana yo kumsa leader nanga ngana roba siko mone koma mabendeni bia zo kumsa leader na yo communauté en parce yo peso yebi musala kumi s'appelle leader na yo ngana esa bango akete moni musala to sala ko bazo ngo pendeza passion na biso bazo ngo pendana omona ndenge to kenda ko zwa passeport batia profession ndeto na batia profession na ezani d'abord ngo eza musala na biso musala et bongisa bato ebele le to beta lisolo et honorable King Tequila yewana a comment a postulat zon pan to beta lisolo ba sankara de kuta le domestique patron 3 fois par an français zon a comme si avion le voilà moto États-Unis na parlons pas donc musala o so talipé ba Roger Ngan zon pan o taliba masanga lelo masana biso Mosaka ndeko na biso Mosaka auto comme la ngopé États-Unis Zambran dans musalo Papi le Prince atinde na obana na ba poto Papi le Prince lelo naza crédible nga lelo caché judiciaire na ngeza mabete na koma même pas commune malgré ba interpellant nga na parquet mais naza ki innocent Zambran donc cela veut dire que caché judiciaire na nga ce batali ba omona ke Papi aza mutu mo bakota ba makala te asala mabete aza normal donc bazwa musana biso eza pension na bango yango ba otongela bandaku yango ba bokola bana bango yango ba sa nini zompa na bazwa ngo teke yo donc bazwa ngo pena eza boulot so ba boulot pena o boulot nanga ba sa ma ba sala te pour bien compliqué maman on ne sait jamais lobby muta osunga o yebite donc yango to za na strict. Merci beaucoup Papi le Prince, nous sommes vraiment pratiquement arrivés à la fin de notre émission à Lelo avec Papi le Prince. Papi le Prince, j'espère que Ozana Baye vraiment Zalakana yo de près de loin. Quelques remerciements pour Nabango, un mot de la fin pour Naba Mélomane Nyoso ya bonne musique au Balinga maison. D'abord fanatique na biso to balinga wenge musique à maison mais bon continuer toujours à consommer disque la meilleure 7 jours de la semaine. Tu as pédé à la studio, tu as pour na bonus ya 7 jours de la semaine parce qu'il y a le roi de frapper sous chance na ba nouveau recruté banane obaye omonika ye aza pensionnaire au fula batu donc ye musala na ye alemba au fula batu te ata bimsa batu so aboyi makokanga la ba mutemati afula bango bano azwaki fo na kata bonus bayoka mwa ba vocal bayoka pe générique o ba Jamaïque bazana ba Goldberg ba bayoka pe ba blo mususu donc déjà toi na nini ba op ba ozana besoin ba bima to tanga bango vatuna kena mabanga. D'abord, nasa non musana nga Papi le Prince a rolé KTVT sans pourtant akum solidaire naï. Tara Weranson les rois de la forêt. Et on a baillé nous devons rencontrer Weranson étant la lumière de la musique africaine. Parce qu'il a emporté un coup de projecteur dans la musique. Nabaye Weranson c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Weranson c'est un malade. Pour babika na mama yemo. Weranson na yana kata mama yemo yinda malade asala déjà bimate nini te ba alala la nini ambriyema na mama emo Weranson la koti Weranson na eko tika Weranson oui bien na garde malade qui ana alinyaki malade pas que tane lunga wera malade aussi nani ba ese Weranson malade wera malade abiki donc na malade abi yepe donc garde malade qui malade
Prince, merci beaucoup, cher internaute. Il faut apprécier l'homme à son époque l'ingratitude est condamnable. Mais quand nous allons combattre par des peuples, ça va s'aider. Mais qui, quand il châtie, sera châtié par les inconnus. N'est-ce pas, les princes en bima? Comment on a sancré des coups? Moi, est-ce qu'on m'a camé bani? Bon, on a un bateau, tout le papier les princes. Bateau, on a un peu la besoin de dédicace, d'abord, on a besoin de bim sabino. On peut pas rouler que pas papier les princes. Numéro n'a normal. Code na biso bino tout boyebe za code moi na nga. Donc beti no plus ya wuli musheni. O beta plus 240 o mi tiki. O mi beti ka plus ya wuli musheni 89 99 55 194 plus ya wuli musheni 89 99 55 194. Soit tu ngo comme na ba WhatsApp ba réseaux sociaux o beti plus ya wuli musheni 97 067 16 44. Na profiter maman na remercier bato balinga papier les parce que liste ya moulai o ko makamsko ya vie. Et comment ma vie? On est sur ça qui est vite. Maman bandi la so na vie ko masko maman ya mine. Maman masko mbate bandia. Comment lo lingi li bange. Bon dans linga hote. Yogin peut-être jali maimona hôtel la biso. Là si mutu aza payé, imaginez-vous maison mère et foot araye, vie exacte. Mais l'histoire bibi c'est libiso awane vie exacte. Eza pona bongote. Maison mère na foot mawana parce que na za payé. Mais yebango na ba entreprise nyonso o esalaka eza na ba fiche de paye ba nini mais bazaka na moi ba bilo ba bonus mo ba benga ngo ba faveur mo yaka ndeti nga na salaka maison mère na za payé mais na kati pe musa na salaka na bo rappeler ba dédicace pe code pe yaka même ndeti yo pe ato ça pas PDG Ali Maimona malgré ba futaka yo mais otanga ba Congo ba Ange Moulefu azawa na vraiment na respecter d'abord grand frère nga archevêque même le bobo na Paris na bandi na bo santé Kandi tu sais vous babi mikolo mboke za ko yinda na ndenya vitesse na moni makati basi man kinganda na obo santé titika imba faire des millions tout à faire des millions na boka été na pesi mbote na général Raoul Onema wana grand frère propre pourquoi pas na trésor Onema na pesi mbote na vena nga Garin Kumbu na Belgique na obo santé vena biso Roger Vumbi pourquoi pas na Rachel Gina la poétesse na pesi mbote na vena nga Lik Makanaki na obo santé Willy Mampuya na obo santé Alpha Mampuya na obo santé Rosie Mukoko wana ce président na biso ba Rosie Mukoko o ba sana ba groupe ya WhatsApp ya maison mère ya za na États-Unis ta niveau na États-Unis attends na États-Unis mon ambama oni Canada ba sipi mwela na pesi ba mbote makasi vraiment na président dans la Lille wana président dans la Lille pourquoi pas na mi José Larane ba bi moi na Weranson mi José Larane panza toujours idéologie papi le prince moyo na mpanza fungola rage dada muzinga notre président pourquoi pas na Venanga Percy Tumba wana so moni pe déjà les moni maman Percy Tumba prêtre wana na pesi mbote makasi na ya boga leader bana magie à Londres ya boga leader ko oba masa ba vana pena na Londres maman pièce ko tout ça ba yebi donc des abo ya boga leader so moni maman titi mufuta 3D moni papi ki banda somba lelo lata lelo donc ba na Londres donc ba pesi ya trop na pesi mbote na Angel Basila et puis na mutu na ngai DJ Geneva ye babe yem ta beta musique na Paris wana DJ Geneva prod musique na remercier kaka place ba mbibiso to rosa bengrate to agi place babi Maison Blanche na Lemba super et pas les boss Roger Mukendi ce to boss ane simbate na moni petit na ngai trésor kasongo ya zandoi na nga na ndenge sko ya bakomba mboka trésor kasongo na remercier pe Susuneli na remercier pourquoi pas batunyo tout basala awa na pesi ba mbote to mona na bino nde na ba ikaka question na tuna bino na mwasi ya sida na mwasi ya ndoki na nondimi bacha na ndako wa opesa nga réponse azui libanga na kati ya bonus ya 7 jours de la semaine. Ciao Jimmy, c'est maintenant besoin Manela Benoît na ba tentira bien boye, ba son est bien, c'est grâce à lui-même héros de l'ombre papa Jimmy. Bientôt le 5 mai a vraiment beaucoup monde équipe Mobimba allemand en live grâce à l'anniversaire ya Manela ici. Vraiment bino ba yanga merci na bino na musika ka déjà au sala pour l'anniversaire na ngai. Nous allons en grand to yeba on ka jouer na to tanga ba kombo ya ba champagne ba kolo ba champagne na ba kolo ba gâteau. Vraiment pour na lelo to suki na biso awa esengo ezala ki vraiment ya kozala wa bino lelo botika la kaka branché na site na bino na chaîne na bino Alma Congo TV ne serait jamais dessus grâce au PDG Ali Maimona le vrai papa social hein bango nyoso ba papa social ya fobo sanga na bino nyoso ba papa social pour pesa kilo ya PDG Ali Maimona vraiment pour na lelo to suki awa to kutani mbala sima
Praise the Lord.